Alors, concrètement, on a Kunjulu, la partie mécanisation, déjà, tout le monde a souci pour un projet au Ezali à grande échelle. Ok? Au Ezali, il y a une production industrielle. Tous allez dans un véhicule mi-balé à Minene, aux autres possibilité de transporter, dans la sémence. Tango le papa, André Benza, on a bien un ingénieur. Oh, il y a l'équipe ingénieur il y a le monde. Mais quand on est bilingue, atteindre la sémence, atteindre la bouture, il faut bien des véhicules. Réalisation, ce qui peut tout aller d'un côté, il y a contre le marché. Nous sommes déjà dans le marché. Nous sommes déjà dans le marché. Parce que déjà, Nangonga Oyo, éleveur, produit déjà, Nanzela, et va société comme ça, l'aliment de bétail, va produit bio. Il y a Moussala Oyo Salama, Nakundjulu, parce que déjà, pour atteindre déjà la société, Oyo Bazali, comme ça, l'aliment de bétail. Et la conseiller, machine wana. Valeur estimée en location, deux alliés, il y a l'ingomba, il y a beaucoup de tatimba, où tu es boni comme baté, elle est quand même montouya. Oignon sur la parole, on a vu ça, t'as envoyé cookie. Biso Tico, Yodomi Pesa. T'as ma camonissa, boni comme il pengo, Isa. Quelqu'un y so, mona yo. Makamumi ya mapepo na biso bato moyembe kasi ntango eboya bakosepela na biso kaka 100 ans ekomota makambo elele. Pour papa nous mourons modiambodia tata fois tout fois yangwana tina ezali kokobisa biso na kati ya molai ya masolo ya pole na tina ya maye matali e ya mbaye tata molimo santo balandi ya menga makima mu télévision na mokili mobimba bisika nyoso bozwa mitika ete kibe tata nzambe nkolo spete tata molimo santo ekoba na kozala katikati na bino butu moi na confiance pe fidélité o bopesa solo bongo na chaîne na bino moko ya banzela o to yaka kopanza sangwa tata mokonzo ya bule kotalisa na bino maye mazali koleka na kati na yemba pe lolenge kani biso to ali kopesa maboko ya mokolo mwalelo solo ezali esengo makasi ya ngai maman Falon na tout le maman mulu ya mokolo mwalelo version éclairage toujours tozali kokoba elongo solo na mopanzi sango ndeko viane o azali bongo mokambi monene awa na kati ya mboka RC ndenge tozali komesa na bongo kotalisa bino ye na tina ya ba disciple tata mokonzi ya bule pe elongo na papa viane o azali ko accompagner na kati na plateau oyo na tina epole o to memi bino awa na mboka RC tokoyambela bino papa tokoyambela bino solo bongo chargé de mission etata mokonzi ya bule pambate na lolenge wana nde tokoyoka na malamu pe molito pe mpitakani ekozala te na compréhension na biso papa bien mbote na bino mbote maman Falon mbote pe na bandeko oyo nyonso bazwi baku ya kolanda biso à travers média na bino à travers Ratelki pe Prestige CG pe ba média nyonso oyo eko accompagner biso tango nyonso mbote pe na invité na biso oyo azo kopesa biso à toute fois temps ya kozala na ye papa Ahmed et tout Balali merci beaucoup papa Vianney merci na papa Armel mbote lisusu ndenge ndeko Vianney asili koloba na kopesa biso vraiment to pambate tozali to babysit to koloba to continue na kati na ba programme ya mwa mingi kasi na souci pe o bozali na yango na tina ya pole oyo biso bandeko ya presse to yei koluka komema éclairage atina likambo ya tata nzambe yango epesi bino nzela kopesa biso badetail pambate ozali solo bongo président national ya fondation papa Simon Kimbangu maye mazali koleka na kunjulu ezali nde na se ya makolo na bino yango wana biso bapanzisa ngo tomona te esika mosusu ekokimela te esika mosusu ekokende te mpona
ya na pole obe na makolo na bino papa Armel tozali kokoba na ba volume na biso ya masolo na biso ya éclairage na tina mai matali kunzulu tolobeli kunzulu ezalaki ya liboso tolobeli ndenge yango ebandi tolobeli relancement ya misala ndenge ezali kokende sika boye ba réalisation concrète oyo ya kunzulu na ngonga oyo tokolobela le présent oyo tokolobaka mingi na monde ya média l'actualité les réalisations de kunzulu où en sommes-nous? Merci Mafalon, merci encore une fois ndenge nanzela ya bilil na bino bo permettre que biso bo bengisa biso so poete botuna biso ba mituna o esengeli pour makambo etali kunzulu pamba te kunzulu ezali na importance mosusu ezali bijou au tamolio mo santo depuis la phase 2 naye na komba papa dengi na kuntima pe na phase ya misato naye na komba papa sima ngani bati action makasi pour na kunzulu. Imaginez papa ça les 5 mois na Brazzaville aloba qui même était radio télévision kimbongiste la Ratelki Congo Brazza nazoko sala yango kaka po ete ezala interface il y a communication, il y a projet Kunzulu. Très bien. Donc imaginez-vous l'importance il y a projet Kunzulu. Alors elle est importante. Dans un moment on peut félicitations. Ndenge bo katisi balé. Ka pour ko chasser ba information et makamba Kunzulu faut bo informer ba pas mo kimbango kiangani dans le monde entier. Ba yeba Kunzulu ndenge nezali ko koba na mokolo ya lelo. Alors, Kunzulu, la réalisation déjà est mon année na mission na batu. Boyebi projet agricole na niveau ya projet Kunzulu. Et dans la étape nango il fallait respecter. L'étape pour nous c'est respecter. Lelo oyo surtout tali tokolobela mingi la mécanisation parce que mosala bilanga makasi nango ezali ma côté on a bilanga oyo tozaki na 21 mais bilanga ya lelo oyo toza kosala lelo oui ezali bio mais makasi nango ezali la mécanisation. Qui dit la mécanisation dit les équipements agricoles, donc les tracteurs, les machines agricoles, les équipements tels que les accessoires, le cola chariot labour, le cola pulvériseur ou bien pull pour être et pulvériser ma belle, le cola c'est moi. Le cola équipement sur sengeli oyo ko accompagner facilement na kitoko nyoso na bonzanga nyoso mosala oyo tali makambo ya bilanga. Alors concrètement na Kunzulu la partie mécanisation déjà to longo na souci wana pour un projet oezali à grande échelle, OK, oezali il y a ba production industrielle. Tout ce longo déjà na souci à mécanisation, c'est vrai que to silisinani ba équipement sur singulité mais déjà to longo na souci il y a mécanisation pour pas battre, tu allez na 3 tracteurs, OK, 2 marques Marseillais, na marque Kesse Moko, oyo nyonso misato valeur globale nango to ko lobela déjà tout autour il y a ba na terme il y a monnaie il y a noko tout autour il y a 200 000 dollars, OK. Alors na kati na équipement wana tout ça chariot misato tout ça na pull vous allez pulvériser pour que pulvériser ma belle toi na on peut misato, OK. Mi balai il y a 24 dix non traînés, na moko il y a 24 dix traînés, OK. Oh bazali bilanga ko pesa ko comprendre mieux maka on a ko lobaka na ngonga oyo. En dehors de ça, toi il y a un véhicule, il y a liaison, un véhicule pour faciliter le transport entre Kunzulu Brazzaville et Kunzulu, OK. Tout ça nango Ilux moko, BJ moko, BJ ambulance. Ilux pour ko salaka en mouvement, il y a agent
il peut avoir besoin vite fait na Brazzaville ba sombi ba zongi na yango. BJ ambulance, c'est pour les cas d'urgence, cas de maladie, cas de accident de travail et autres. Donc parce que Koundjoulou c'est quand même quand il pleut pas, c'est à 4 heures de Brazzaville. Quand il pleut, on peut aller jusqu'à 6 heures, 7 heures de Brazzaville. Donc ils allaient pénétrer. Alors, tous allez dans un véhicule mi balé à minene, aux autres possibilité de transporter, na ba sémence. Tango papa André Mbenza, on a bien un ingénieur. Oh, il y a l'équipe ingénieur, il y a le monde. On a des bilanga. Atteindre la biso ba sémence, atteindre la biso ba bouture, il faut bien des véhicules. Oh, ils ont kende na mandomé pour la côte yango. Le gars na baki na babilili, oh, les gars qui étaient projet Koundjoulou et Simbami pe etambusami na tata André Mbenza. Oh, azali ko sana bandenge nyonso butu moi ko se mobiliser pour taper sa makasi pe bonzanga o esengeli na projet wana na kombo tata Simon ki banki ngani tata Molio Mosanto. Donc ce que moni bien déjà coût d'investissement parce que les projets tout est chiffré na niveau ya coordination ya projet même ba semence on peut mettre atina biso to chiffre ka yango ba butu to chiffre ka yango to du prix nango na origine rendu Koundjoulou le coût to calculer même la main d'œuvre pambaté c'est un kamba qui gagne jusqu'à aujourd'hui c'est un kamba qui gagne on peut dire na main d'œuvre na Koundjoulou parce que c'est un kamba qui a envoyé plus de gens à Koundjoulou. Tout ça, c'est chiffré. Donc, na calcul numérique et comptable, tu as dit que ça, le calcul est singulier pour te chiffrer, s'il fallait te foutre chaque fin du mois, logiquement, on devait dépenser combien? Donc, on peut parler aujourd'hui en termes de milliards. Koundjoulou est liquide largement. Plus de 2 milliards de francs CFA. Plus. On a calculé que ça a jour et nuit et jour na Koundjoulou. Donc, mécanisation réussie, totale. Aujourd'hui, programme agricole Nabiso. Ezali, on peut dire qu'on répondre à la norme et à projet. Oui, il y a un projet industriel parce que le projet industriel, nous sommes test après, au moins qu'il y a un palier, premier palier, deuxième palier, etc. Surtout quand il y a 58 hectares test, il y a 1500 hectares, 600, tu dois atteindre 1500 pour que ça premier palier. Après, tu as le deuxième palier pour progresser. L'objectif visuel d'ici 2000. Donc on veut dire d'ici 10 ans, nous sommes en 2023, donc d'ici 2000, on peut dire 33, pour atteindre palier à 10 000. Donc on va progresser au fur et à mesure. Alors, toujours les réalisations, ce qui peut totalement d'un côté, il y a côté un marché. Nous sommes déjà dans le marché. Nous sommes déjà dans le marché, pas battre déjà, Nangonga Oyo. Éleveur, produit déjà, Nanzela, il y a société au aliment de bétail, produit bio. Il y a Moussala Ozakosalama, na Koundjoulou. Parce que déjà, pour atteindre déjà la société au Bazali, aliment de bétail. Papa, mais s'il vous plaît, déjà dans les marchés, comme vous venez de dire, avec quelle marque Koundjoulou ou marque Papa Kimbanga? Marque Koundjoulou. Avec accord, parce que Koundjoulou, c'est là mon côté, sans accord, il y a chose spirituelle. Avec accord, peu orientation. Il y a papa André Mbenza, pour tout le monde, on a nuance et Outaka, Nankamba et Panaï. Vous venez de dire tout à l'heure que Koundjoulou, sur le plan de mécanisation, réussite totale. Alors, on a déterminer le matériel, la machine, moi, papa Diané, auquel papa ramène à mettre un peu pour estimer valeur d'un bon ou la bakaya, et puis peut-être mon tueur ma casse. Kasi pour les ailes la possède ba machine wana. Valeur on a estimé en location, deux alliés y a yemoko lingomba
te ye moko tata kimbango to eli boni pamba te ali quand même motu ya lingombe kotonga makana ba 100 francs 1000 francs 200 francs alors valeur wana sima motu na oyo kola na motu na moko oyo zeli ko sala penda rumeur makasi mais na lingo répondre ngai nando wana kaka osuki wana pona bakisa motu na nini na tuli na sengi bongo. Oui, na kundulu lelo eloko ya ko defa izati. Toi na eloko moko en location. Papa dès qu'il a démarré le projet alobaki na lingi biloko ya kalaté na lingi pe ya ko defa pete. Donc on a démarré Kundulu avec des équipements new 0 km tels que Marseille autre qui n'a autre qui a les bosseux sur maki a on a Brazzaville la société Tratrafrique na valeur il y a tout autour de 37 millions de francs CFA. Donc si na tiango na dollars on peut parler de 60 000 $. Alors on est sur maki sur place à on a Congo Brazzaville. Alors tracteur marque Case et son maki peut sur place à on a Congo na et non on est sur na RDC et zaki asika obana dirigeant batindaki bapesi papa atina awa pona Kundulu Massé a mis balai et sur maki na poto et il y a projet Kundulu et il y a coordination à projet et il y a équipement au ezali il y a projet Kundulu et il y a location T même ba véhicule ezala au dirigeant somaki apesaki N10 au to somaki na mikili ya poto ezala ba charrue na biso ba pulvériseur na biso et autres et loka nyongo ezati et loka location pe ezapete yango ikotinda biso to pesa papa Armel motuna oyo na rumeur oyo liko lekana ba na bandeko to pe maye o mazali ko lekana na se mais éclairage makolo manoto ko kanisa yango penza na pole ete ba contribution ya mokili mobimba oyo yaliko yaka o papa Armel aliko lia parce que nde yango ezolo la contribution ya mokili mobimba oyo ko salma continuer ko za na nombre na quantité ya ba machine wana te parce que contribution ezali makasi o aliko koma na nzela papa Armel kasi papa Armel aliko l'exengo na zongoloki o lobi boni papa Armel yemo déjà zali on peut dire azali kozolambote azali mobunzi nakati langa papa simo kimbango kiangani oyo asakifaka nyonso sacrifier que nyonso oyo abunda kozwa na gauche à droite pona likamba papa simo kimbango boni papa Armel son quoi ko ba la poete ali ambongo ezali et pesa mi pona Kundulu non wana ezali badongolo miso wana ezali nkamba 2 wana ezali technique na bango basalaka poete bako ko distraire bako mena point basali na ba audio butaka sumbongo te boke sous l'église te bovana na ba ndako lingomba déjà était kami déjà et loko moko ezakuna te église il y a plus rien malheureusement pour eux plateau de 15 est toujours plein Kundulu toujours en mouvement tout va bien go Sony bazo kobaka na Sony ba opération et ça mimi balé pour accompagner Kundulu à un niveau mondial on doit autant Kundulu la sala qui tanzaki awaye moko sur place akobe akosenga ba aide batupe bakotina directement panayi mais on ngana gérer et ça mimi balé moko azalaki awa yemo azalaki sur place il y a qui opération $5 il y a Kundulu il y a mi balé ezalaki opération $2 il y a Kundulu opération $5 il y a Kundulu et là qui géré na papa José Massala yemuta adjambaki ba mbongo nyonso et tant que particulier à chose spirituelle pe na simawana ayiko pesa biso na coordination wana ki mbongo e pesa maki liboso pona pesa makasi na misala ya Kundulu il y a mis balé opération $2 2 ou $5 comme ça c'est la bossonité et les gars peut toujours le papa José Massala après na biso na coordination bambongo wana nyonso tango yaka et les na collège enregistré yango après bimi et na biso na fondation to continuer l'exécution
il y a des dépenses. Papa, je masala yebi combien à pesaki biso. Et ngai na kolobena combien à pesaki biso te, na kolobena plus. Kunzulu coûte combien par semaine? Alors, tout ce que vous comprenez était ce qui est liamaki ou mangi liamaki. Bon, il y a opération tout oyo. Papa a lancé qui? A lancé opération. Bato bati na kambongo. Il y a solo, mais bato nous bati na kambongo. Si les 17 millions de fidèles bati na kambongo, mais toi sur la deux opérations, c'est parce que moi que il y a paroisse. Mon souffle va fidèle directement na papa José. Malheureusement, tout va réagir. Alors, déjà par semaine, en termes de mécanisation, mazout, ou tracteur, surtout dans la période de pointe, attendez, la période de labour. Tu as labourer, tu vas pulvériser pour te planter. Pour te ouer la saison A. Oui, on sait la bilanga. Non, parce que l'ongonia n'a papa Mbenza. Papa André Mbenza, papa Fumambanza, naebi koko bilanga pe na bilili. Papa na pesio l'ongonia, oza makasi. Oza makasi, papa André Mbenza oza makasi. Respect na o makasi pambate, bilanga. Donc oza makasi. Bilanga coûte beaucoup d'argent. Ma falonne bilanga eza mbongo. Bilanga eza ma sécurité, eza te o yikaboyo, o sakani non, bilanga c'est de l'argent. Parce que la mécanisation, donc mazout, les réparations, les entretiens des engins par mois, pour ne pas dire par semaine, par mois, pour avoisiner qui 20, 25, 30 millions par mois. Donc si vous payez Kunzulu 50 000 $, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et ça ne répond pas, ça ne répond pas. Merci papa Armel pour l'éclairage apporté na. Donc, il lobby juste que rumeur wana ezali batu yankamba 2, c'est pour déstabiliser. Ah ben non au moins. Mais ngai na coupé ça ya no mon côté. Na ko senga na bango juste baluka ba yeba mbongo pesa maki boni et les réalisations sur le terrain. OK. Ezali londelenge ni ezali koba. Merci, je vais passer la parole à mon confrère. Mais je laisse une petite question. Mais papa Armel, tu peux bali comment tu ne vas pas gagner. Il papa Armel, aka tout le temps on a fait monsieur et papa, aka tout le temps on a na centre d'accueil. Asa la kanini pour akobé tato le qui a zali volontaire ya liboso parmi ba makie so ba couper ça ta. Ou de pousse ya makasa mo sala tata asa la kanini. Ce que ça mbongo kako ya baratende azo sa na kati ya makamo. Comme ça il a payé mon été. Papa vienne banaye kozwa maloba natina ya éclairage dans mon kolomalo ya les réalisations concrètes ya Kunzulu. Ma falone nalika manzambe ba wela kate ba beta rapeto le pété. Au matisi ya kitisi. Au mikitisi ya matisi. Papa Armel a robeta toloté na télé pour ba yete ngaza bo lokuta. Na zone luzusu. Nazali kwa luzolola mbote. Donc volontaire, c'est-à-dire que mutu ami pesimbeka na kamata nzambe. Bah, jeunes mingi na âge nanga oyo, ils devaient être dans leur business, dans leurs histoires personnelles. Mais ngai naza résident na Pointe-Noire. C'est là où nasala base vie ngai. Je suis chef d'entreprise, bah surtout ngai na Pointe-Noire. Nazali na nyoso esengeli yanga na Pointe-Noire. Mais ça fait aujourd'hui jour pour jour quand même bah ne paye des akobila. Mi balé misatu. Au papa c'est qui nangai na métier peine na ye na tina musuté quand on a relance il y a un centre agro-pastoral il y a au Kunzulu et aller faire partir là-bas centre wana juste volonté wana o na tia ki nyoso pour être na ko saila tata molé au centre mingi deux fois ba ko sala ngoté na déjà kozo lamboté pour ne pas se mettre na TV na ko citer azali boy na sala ki boy na côté boy na bimisa ki boy non wana
eza ya biso te tosalaka makambo wana te oyo apresiaka biso ye mota molimo mosantu mais naza koinsiste nazali kolozolola mbote pamba te natiaki makambo na ngai ya mokili po ete naya kosala po osata molimo mosantu na ntango oyo apesi ngai nasala jusqu'au jour akoloba ete eya yo ekoki ndeko mosusu asala continuité la continuité mingi baza bali koyeba yango te quand on écoute les gens dire betu bazuli ngomba betu basali boye bakosi kunjulu ya bango baloyi boye bazosi boya basali basomi kunjulu c'est l'erreur eza erreur moko grave tango na tango ngonga na ngonga nzambe etuzaka bato lelo ezali rôle toza kojouer ki papa Armel papa azongisi kunjulu na ye papa azongisi kunjulu a confier gestion opesanga maboko tout le monde ayaka pene na ngai apesanga maboko mais un lieu que ça na ndenge wana non ba réunion ya mabe pour être conduire kufa lisusu est-ce que wana toza bina bandimité to wana toza bandimité là c'est clair que c'est une machine ya dissidence oyo et ali ko continue ngai papa Bituvi Dikanga Nezako papa conseiller directeur en charge de l'administration et sécurité le professeur docteur abana ngai tango nyo solo ko moko papa Armel papa denga na na biso boyi soko moni mutu aza ko finga bino ko tchuka bino ko bundisa bino bo comprendre être azali dissident za kimbongiste te inga na simba eloko wana na simba yango na vara nango sonomeka mutu de aza ko bundisa ko finga ko loma ko tia matata la oya lokuta ko déstabiliser mutu aza kimbongiste te pas te vrai que moi ça comprend être les papa Armel baza ko jouer rôle lelo mais ils vont passer la continuité kozala mais tout la continuité qui toko ya mabeti. Si tu dis continuité, oh le lobby simba, le lobby zongi na casa départ. Est-ce que ça est sengo? Kowe kaete, kundule kufaki, papa zaki na regret, tout ça qui est tout. Non. Merci beaucoup papa Armel, papa de merci beaucoup maman Falon, merci na bandegonios au bazuli bakuya pour la nabiso, merci papa Armel et tout à la ligne, ndenge on allait pour apporter éclairage, mais soit na bazon donc et Sengeli Bandeko, Balandete, Baïba. Papa, mais projet non, c'est un Bandaka sur le plan administratif, il y a des normes qu'il faudrait d'abord respecter. Est-ce que sur le plan administratif, Bino respecter déjà la norme Nyos? Est-ce que Mikanda est allé exactement? Parce que de gauche à droite, ça se dit Nzulu est allé Mikanda. Le Bikuna va Moussous Balobi, Nzulu est allé Mikanda, mais Armel, vous êtes venu tout chambouler. Et donc, vous êtes le seul décideur. Et d'autres personnes disent que non, au manque quand même. Alors, papa Armel, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre à ce sujet? Éclairage. Et c'est normal. Ils font Kamba de Lobon. Parce qu'ici, à Congo-Brazza, il y avait des gens, je n'ai pas besoin de citer leur nom, ils sont conscients. Quand je parle, ils se retrouvent dans la bande, les gens là, c'est eux qui décidaient de Makambutu. Baki na monopole makambo nyos. Imaginez-vous, Fonfa Kimbongi, c'est vrai que l'on a un plateau de 15 ans. Fonfa, les alliés Fonfa, il n'y a pas si millions qu'un. Et pas si millions qu'un a délégué. Président délégué Oyati, dans chaque mboka. Alors qu'on représente. Si Fonfa est lingé Bima, et que c'est que son pakala, il faut déléguer Wana Pesa Bango, Nzela. Que makambo yakosa mana Fonfa Kimbongi awa ya Congo Brazza na tango ya bato baza ko makambo wana ne bana ko sala boko comprendre pourquoi bali ko banyo so wana parce qu'il y a etambo na bango ils pensent que nous aussi on fait pareil c'est pas le cas bango zala ki boyi Mboulo Matadi l'état ko luka Fonfa na biso ke ne ko prester a ko sala demande et Fonfa na biso collège a ko sala devis. Il y a moi le meilleur pour Fonfa qui est presté. Mboulo Matadi, état de besoin. Mboulo Matadi a coupé ça, mon solo. Pour être Fonfa qui est presté. Mais mon ami qui était, mon talo, il y a ma dollar, tout qui est jusqu'à 100 000 dollars. Oh, ils ont bima pour payer ça Fonfa na biso. Mais les musiciens wana étant wana bato ya système on a bankamba deux mbongo wana ba ko manquer ba mbuta ngomba respect ba pesa ata 25 été 2 fois 1 million vite fait donc 2000 dollars papa na nkamba kuna et l'autre côté moko lingomba
mbongo wana bakosomba pe instrument lingomba te mbongo wana bakosala pe projet moko te pour avenir ya ba musicien mbongo wana bakosala nango c'est que bana batu bazawa eloko te ils vont acheter les vêtements tout ce qu'ils veulent ils vont faire de la fête mbongo wana bakolia yango esili faut faire qu'il y ait Guinée, faut faire qu'il y ait Wapi, faut faire presque un peu partout. La municipalisation accélérée un peu partout. Montez-moi ni les fanfares à la salle. Montez-moi ni Oyo, bah organisé. Et le Romote. Référence qu'à mon bah Jeku. Bah Jeku y a PMB, bah on peut ça en location. Imaginez-vous. Même ben instrument ils sont maquettés. Papa Armel, tout ça qu'à bon côté. Kundjulu est très bien organisé. Papa Armel a manipulé dans le yété. Papa Armel a des instructions, des orientations. Il y a chose spirituelle et représentant légal. Papa Simon qui est un c'est lui le patron de la fondation. Côté, il y a administration. Papa Armel a sur la canne, Papa Zakou sur instruction, orientation et chose spirituelle. Côté Bilanga. Quand on appelle beaucoup là, à Solana papa, André Mbenza papa Mfumambanza. Et l'ensemble n'a yemoko totamolo mosanto. Je peux rien faire. Je dis bien, ils peuvent vérifier à tout le monde. Et tout le monde, pardon. Par contre, vérifier côté à Moutounion, chez tout le monde. Au moins, on a lobby, on a cité. Mais comme eux, on a géré Ndengi Wana. Il y a que liaison encore à papa, il y a que décision encore à papa, il y a que encore à papa. Ils pensent que ils ont continuité à désordre. Non, si papa a habité le cas, comment il gérer Congo Brazza. Si papa a habité à mon clair, parce qu'à ce moment a été. Et ça, il est ça, il est mon sous, il est différent. Mais ça, il est Ozaki Kala. Tokuti Kundjulu n'a faux permis d'occuper. Tokuti Kundjulu n'a faux permis d'occuper. Un Kimbangiste a su courage de ça la faux Tokuti Kundjulu n'a faux permis d'occuper. C'est un document. Où c'est? Non, les gens qui étaient avant. Ok. Non, t'as bon comboté, j'en ai pas besoin. Na ya pour attaquer mon touté. Ok. Na so ba oyo. Asalaki yango na yebite. Mais ba mbuta kala. Donc ba ozaki ko ko tromper vigilance. Il y a une famille qui a une volonté qui toque. Il y a la confiance à Papa Djangenda, qui paye ça belé à la bilanga. Gratuitement. Mais il va payer ça sur plateau. Le 26, ça va donner un go. Papa Abaki a récupéré le plateau. Mais il va payer ça sur l'outende un peu partout. Mbutawana, pour se permettre, tromper vigilance et la famille, du mbongo na lingomba. Monto et motalo ba ba comme ba joaki ba kena ça l'a permis il y a le kuta maintenant biso to yé ba bondi biso permis wana total permis yango to luki famille pour ça la petite foncier on se rend compte que origine ya mabélé et il y a coexister parce que pour ça la permis il faut soit l'acte de vente soit attestation de cession gratuite. Oyo, document on se rend compte que l'église a été dupée. Okay. Par des gens qui ont évité quelle volonté, quelle foi qui n'a bon, maintenant on va récupérer la situation. Na ordre, il y a papa, na orientation, il y a papa pour te tango makamone salim papa c'est ah on a Brazzaville. Maintenant, l'heure est arrivée. Coutumier moko yé, à côté de papa Sololi, bah expliquer papa Makamono, c'est papa que papa, tous asko prêt, tous sur la fondation, ça va démarche sengeli pour te mikanda ou sengeli na lingomba. Tu continues la démarche. Aujourd'hui, on a un contrat en bon uniforme qu'on appelle par un contrat amphithéotique, ok, qui va sur 100 ans, ok. Aujourd'hui, document support. Vous avez protégé l'ingomba. Ngano mafalon toza le sous-souté. Kundjulu vous avez karawane ko continuer musana yango parce que et comme protéger. Na ba document o esengeli. Est-ce que et en dehors de ça,
Lingomba abane ko respecter ba redevance ya famille. Mais l'élan oyo famille ko kanizali bien na Lingomba redevance na bango ba comme ko jouango ndenge sengeli. Donc on n'a plus de soucis côté documentation ya Kunzu. Pambate na commission il y a suivi par évaluation, il y a projet, au état na marine na projet maman c'était ça son gesso, au to ko pesa mbote na molai ya image na bino était azali déterminé et azali ko veiller que na conduite ya kitoko ya projet et côté wana mbilinga to erreur et ko lekate pambate azali ko rendre compte directement na chef de l'état de côté documentation ya Kunzulu souci exact. Alors papa Armel, le Béli déjà, la marraine est également impliquée, mais il va un peu mingi maman Armel, papa Armel. La marraine a beaucoup investi dans le projet Kunzulu, Figa également a beaucoup investi, et c'est papa Armel qui bouffe tout. Peut-être est-ce que Olia Cambon exactement ou pas, et même plus loin encore tes agents ou tes collaborateurs va fournir la boutique dans là tout ce que l'église Afrique donne pour une boutique à la Kunzulu non mais comme à la Kunzulu éclairage. Et pour compléter papa Vianney, paraît-il c'est un financement de plus de 500 millions Figa, oui. Figa déjà assis à PC et papa Armel ne veut pas donner à l'église, c'est la famille et tout qui bénéficie à la place de Kunzulu. Kambadou. Oh là, papa Armel, mais pourquoi vous rejetez tout sur Kambadé? Mais vous savez, il y a des choses qui peuvent être vraies, papa Vianney. Maman Fallon, papa Vianney. Kambadou, chaque jour, ça la audio pour déstabiliser. Nakutu, naluka nangamote. Parce que oyo qui était là bas boité, oyo qui était là bas qui boité, non. Biso to ça ndé mona bangote. Si on doit tous se faire les audios, non. Tu as une erreur grave. Mon même marqué. À son akate à bundakate. Oh ayebi que tata na azali tata simo ki bango ki angani. Ako banga nini? Ezo 14 atika bituma na ya bundela ye. Biso de tiki bituma na biso ya bundela biso. To bunda na kibonzo toté. Même na kibonzo tu va to bunda. Non, seconde moko tu écraser to leki. Mais azama kaba kibonzo toté. Je makambo ya molimo, faut tout tika molimo et ça la mosana yango. Papa Armel azambongo ya Figa lia, azambongo azongisa boya sala boya bimisa boyi. Éclairage papa. Mensonge. Mokolo mon côté Figa pesa biso mbongo, jamais. On a signé le convention na Figa awa. On a signé qu'il y a une procuration et achat spirituel. Ouais, pesa kingai. Papa c'est lui le patron. N'a pas représenté par ordre. Figazali fond, il y a impulsion, fond d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Le président Sassou a tiré en place mon conseil écolo. Dans la stratégie de développement pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Je comprends ma falon. Tobi la malamu. Parce que la confusion te. Ils sont intellectuels. Il faut agir comme ça. Faut on pas mbongo non, c'est pas vrai. Faut wana ezalaka boy. Boza bo monter projet na bino. Bolingi l'état a accompagné bino. Boké na banque songolo pakala. Tant beaucoup bien na convention, le quoi parce que na convention na bango. Ton na banque songolo pakala. Bango bakoya ko garantir crédit au trésor à la banque. C'est ça crédit à 1 milliard, figa à la banque que ngadi na ko rembourser 500 millions. 500 millions tikali, bango ba bunda ba rembourser. Mais biso depuis trop ça le cours de bango té au batiki ngoma na ba crédit non, na ba dette non. Nous on respecte à la lettre les orientations du champ spirituel et répertoire légal. Papa a été clair. À lobby pour le moment pas de crédit. Mbongo nyongezaka passe. De faut Dieu en cause c'est comme compliqué. De faut Dieu en les camber simbité. On doit d'abord faire nos efforts
avec l'apport des fidèles kimbongistes. Voilà. L'État a accompagné Bisso Naba, accompagnement Moussous. On est comme ça à Malelo. To Leli Singa, allo, bâti Bisso antenne. To Senga Nzela, bon ça Bisso Nzela. To Senga courant, bon quoi ça Bisso courant. To Senga formation, oh nini. L'État a joué rôle ouana. Mais côté mon solo, papa le bac d'Angaï, qu'on mekate. Maintenant que plus mon séca, on a reçu des Chinois qui étaient prêts à nous accompagner à l'auteur de plus de 50 milliards de francs CFA. Le 7 juin passé, na yebisi otamokonzi abule, nziampu. Pour ça que le commentaire soit corona. Différence, il y a un biso na bango zandiwana. Bango, Nkamba de Lingombe, qui a Bango, ils voulaient nationaliser l'église, faire à leur manière. Et leur chef spirituel, il y a Bango Moko. Oui, Mike. Mais biso tout ça, il y a instruction, orientation, il y a chef spirituel et représentant légal, qui est le patron de l'église, qui travaille avec ses conseils. Oh, Nazo Benga Bango, colonne vertébrale, il y a Yemoko de Lingombe. Il y a aussi ordre na bango. Gauche, droite, tout droit. Papa le binangaï que pas de crédit. Ba chinois si ba yi après ba oluka biso boy. Bo makasi nzambe ko yebana ndenge nini. Nzambe alaksani makasi na yi. Pour le moment non. Temisanan. On a respecté. On n'a pas de crédit. La banque Congo le Pakala na Congo Brazzaville à Okundulu à Koti. Faut te recevoir même 1 million de fonds CFA. Il y a organisation, il y a ministère, il y a en espèces. Par contre, l'accompagnement, on a l'obéli, qui est le chef de l'État, Mokondi, Yamboka, a pensé que le ministère va suivre. Combattant est déjà debout dans 4 front pour ça là. Balongi sa projet Kunju. Le coup là, on a pesé moins entreprises, maman Lydia Mikolo. Chaque jour, à Zako Bengangaï, tout monter, plomoko boye, poto joie, financement, poto pesa financement, tout ça la boye, tout accompagner boye. Mais moi, je ne peux pas faire le contraire, instruction, orientation, il y a chose spirituelle. Papa Solo Bengangaï, l'embissa, il faut l'embissa. Pour le moment, Papa Lobi, à l'ingé dans Mbongo, il y a Koko, il y a Madesu, il y a Pondou. Pour être à Pambo, la banane. Voilà. C'est ça qui est d'abord en priorité. Allez, Batouana, Komba, Yebi, mais ça, au Babado Kosala. Bizozo Mbongo, Kili. Malgré que ça, aujourd'hui, bâtir rien, mais alors rien. Pour la Nini. Parce qu'il faut volonté à papater. Nous, on ne veut pas commettre des erreurs là. Non, c'est impossible. Donc, tout ce qu'il raconte, papa ramène à Zumbongo, à Salibo, non. Marine a projet, maman Stella, ça sur un gesso. Maman Stella, non. À Salibo, moi, c'est Oesengeli. À Simbi projet, à sa volonté, dans le comité de supervision, à veiller na bonne conduite et à projet, à la souci à projet mingi, pas battre lingi, à pesa maboko, na écolo, à pesa maboko, na mokondi amboka, à pesa maboko, na peuple congolais, lié bio et local. Mais qu'on a été à pesa ce moment tolé, bateau na bakosi. C'est un minimum qui a encore sec. Comme tu as bien été, ça y a solo. Biso la lumière et la transparence dans la gestion quotidienne de Biso. Papa Armel, Makama Boutique, vous et tes collaborateurs ou vos collaborateurs, lui Ngomba a vu dépenser mingi, maman, coco, jeune, tata, pour monnaie, qu'on a volé ça bateau en Kamba, bateau à Kunzulu plutôt, mais Bino n'a pas collaborateur, n'a Bino, Fongoli, Nzela à Kunzulu, boutique est belé, Bilo recommande à le sous-souter. Mensonge. Billy à Kunzulu et Kenega Nabisote. Ils ont géré na Afki. Papa Abay Nabiso, déjà à moins de 6 mois, un projet était Afki te paie ses charges à côté de sa Kunzulu. Bino, Bo, Zaliban. Pour Billy Zan à Kunzulu. Donc, Billy à Kunzulu, ils ont géré la fondation Simon Kimbangoute. Billy à Kunzulu a géré na Afki. Association des femmes kimbongistes. Au établissement de la maman Dorothée. Parce que la Kandengenini. Ma Congo bien awa na mardi na mercredi solution. Voilà. Peut-être 2 fois, peut-être il y a 3 semaines, il y a 1 mois, bâtir mon tomo na mutuka.
Yemo aketi na kunzulu akio kabola bilia na ba cuisine. Et ba cuisine ba komiko gérer bilia wana. Fondation azana kata gestion wana. C'est faux, archi faux. Yami balé. Ote fondation biloko zo ya kunzulu akumote kango na ba kwena yekuna non. Biso za ka nyonso, ça ka nyonso na corps ya tata na accord ya tata mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba, nziampu. Ce qui a passé nzela te to kosala te. Biloko yaki au fur et à mesure za ko bimaka, soja, masangu, nguba, loso, madesu. Lors de 3 mois, il y a saison A test, la saison B. Papa apesi orientation est claire. Apesi orientation est claire à l'objet d'abisso boyi. Bopé sabilo comme on a département social et à la lingomba. Où est na maman Oba, na maman Esther, va gérer, va organiser la vente. Va dire maman et lingomba. Où est bazangi commerce. Pas maté papa l'objet était kundu les années pour ko sunga banana. Donc maman au bazangi commerce. Oh ba lingo la commerce mais possibilité zate. Ba te pesa bango biloko. Biso te me bango, ba pesa bango biloko. Biso te pesa na bango, bango ba sélectionner ba maman wana, ba ko pesa bango ba produit, ba ko teka, ba ramener capital, quand zonga na fondation peut continuer ko investir pour cofinancer kunjulu, ba maman wana ba du bénéfice. Dans la chaîne de vente aujourd'hui, il y a produit kunjulu et ça les sous fondation T. Ezali, maman est sociale, oyo bazali ko gérer yango, na maman oyo bazali ya afki un peu na Congo Brazzaville pour que été bana papa c'est même bazanga et l'autre côté. Il y a les questions que papa a tiré le en place pour que asunga ba maman o bazangi pour ntinsa ni mata pour kundule tonga pour kambe tonga. Alors, papa Armel, toujours pour chuter, c'est pour chuter déjà. Motuna nanga ya suka maman Falon, tant que je suis suka té, mais toujours que nous allons suka. Papa télévision ils allaient pengoga. Papa Armel, papa Mokondia Boka a tiré penza il y a un projet Kunjulu. Alors, mais bino na katipuna parce que objectif il faudrait qu'on accompagne PND où il y a azali ko tiré penza il y a pour la lutte contre la crise alimentaire pour garantir makambo nyonso oyo etali bilia na région mpe na mboka oyo ya Congo mais kuna na kati ya Kunjulu to bandeko balobi ete non négligence ezali ebele biloko kutu même soki ekoli balongolaka te bamatiti ekomi ebele papa Armel bosala na ye kozwa mpepo akei poto bosala na ye kozwa mpepo akei nkamba en tout cas ils sont fous de Kunjulu. Merci Vianney. Naza directeur de la fondation, coordonnateur et projet. Naza chargé de mission. Naza vice-président. Il y a MWSK, premier vice-président. Nena ebisi na yo, nasalaka eloko moko te, na ngai moko. Les orientations, les missions. Batinda kangai na mokonzi lingomba. Mais ne vous inquiétez pas, le projet est très bien géré. Pambate, malgré ma campagne en Kamba 2, malgré ma campagne na Bango, mais le projet est très bien géré. Si le projet est bien géré, tu croyais que Kolongo na saison A test, saison B, saison A aujourd'hui. Vous voulez déjà combien de petits résultats? Mais déjà, Kota là déjà que tout foncé c'est qu'on a 1500 hectares à saison A. Le projet est en train de voler positivement. Mais Kunjulu, si on a loqué Kunjulu, je suis entre Brazzaville, Kunjulu, Nkamba, Kinshasa, ça tient la poto, na poto. Le gars awa. Peut-être dans 2-3 matins, donc il fonce. 2-3 jours, nazongi awa. Maintenant, je suis à la veille à France, donc Kunjulu. Puis, on a appelé une équipe. On a côté. Contrairement à ce que racontent des gens. Papa Armel, à l'Ingo, ça tout yemoko, à l'Ingo, ça yemoko. Bob Sonko, Papa Armel, à l'Inga, qui continue à bateau, yemoko. Oh, mais au bateau. Nkamba 2. Quand il y a échec. La machine. Machine, il y a échec. Malheureusement, il y a brouillé.
malheureusement baza broyé pour ngai bilembo so ya kitoko za ko mona et pousser bango va changer. Vraiment c'est cool parce que papa Armel contrairement et makamba baza ko lobaka ko kana ko loba boy ko zongi sa boy papa Armel azokoba papa mais akotina maka na mokonda lingomba papa mais azakokoba Kunjulu tout va bien le projet super bandeko ba oteki nkamba to bazoki na nkamba sango be kitoko ba sepeli équipe musu eyelisus bomona ki bango plus de 147 personnes baza su komata Kunjulu ba oti nkamba donc Kunjulu en marche à son valeur donc yambaka nuveleuse bana jeteki longonia ba bili ba dirigeant na ben donc Kunjulu déjà nuveleuse ça ko ya poto gratter nzela la piste agricole tout déjà tout ça et ko salama somo na somo donc Kunjulu za ko kobaka na vitesse mosusu ya kitoko. Merci beaucoup papa Armel. Merci maman Falon na zo studio micro pambate yonde motoza conductrice ya Pole Yalelo. Matondo mingi papa Vianney ndenkara to lobby papa Vianney menga makimbango ekozala na esengo makasi papa Armel ya kozala na bino elongo na Kunjulu pour éclairage ezala penza makasi koleka mai ozali kolobela biso awa tomona yango pesi na miso natina kaya ya komema éclairage na bala tamoli mosanto o bazali ebele bazali kolanda biso butu moi kasi tozali kosenga na bino ozwili baku ya kokutana na moko to mibale ya belema sala large diffusion tala soki ozali na naino abonné na kata chaîne pe s'abonner panza sango oyo po ete na moto oyo bazali kosalaka click ya bato noki te nalanda papa Armel na nkamba de moto azali kokanisaka bato na ngambo na ye apesaka matia oyo elongo bani te kamata Pole oyo pesa na ye ye mpe apesa na moninga po ete toka kosala nzambe na bolingo mibeko pe misala ezalaki Pole na biso ya mokolo malelo papa Armel topesi bino merci beaucoup na ndenge au dispositeur na yo malgré ba multiples occupations oyo ozali na yango kuna na fondation et pas na mosala tata mokonzi ya bule et pas na MWSK kasi au répondre présent na invitation na kati ya ba pandisango ba disciples du Saint-Esprit totondi bino botondi pe botondi na papa Vianney tozali ba pandisango kasi papa Armel na moni azoko souffler akoza ngoloba liloba ya conclusion na ete maman Falon sinon ekozala lisumu mpona biso papa Armel la caméra est à vous. Merci maman Falon nali d'abord déjà na valider invitation na bino pambate émission oyo nanzimaki invitation na bino na lotombo ya yemo papa mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba tango bo contacter ngai faina senga nzele pa na ye apesenga nzela yango na ye na kata émission na bino donc ayebi ete bozali awa na Brazzaville pona Pole ya makambatali kolona pe ko boko le misala oya salaki na Kunjulu donc na ko sola na ye apesa ngai accord pe na ko zongela bino pour ete na confirmer accord wana pour tous na Kunjulu pona plus d'images plus de détails ya misala oya salama na Kunjulu ona koloba maloba na ngai oyo boko clôturer mission na yango ezaka boyi papa c'est moi qui m'ont kangane aza ko répéter ngo mikolo nyos alobi a boyi masole ya pamba la pambala voilà a signé yete asala boye yete atina boye yete ya boyi masolo ya pamba la pambala lobi nde misala e monana to sengana bala papa c'est moi qui m'ont kangane le monde entier ba se mobiliser na kolona pe na ko bokola mais papa za ko sengela biso yango to simba Kunjulu to simba Lutendele to simba Kinkewa to simba Mbanda sana to simba ba centre agro-pastoral nyonso babisika ba surveillant to telema papa lobi misala rien que misala moto ko sisa nzala pe passer na biso distraction inutile to compléter elle bana ya nkolo Yesu ya Rome ya Nazareth te et ba dongolo miso ya ba dissident bato ya nkamba 2 soko bili bango au échec mais soko bikita molio mosantu de olongi pamba te okokota na
Science ya sika. O bengi le kimbangologie. La science que tu dis papa c'est moi kimbango. Kimbangologie et swakati. Elonga ka beko longa. Matondo mingi tozalaki na esengo yako ya oliboso ya baetando na bino na mokolo mwa lelo mpona komema mpole soki tata akati mokano te eke apesi na mosali na ye nzela ete tokóma konzulu biso na bino kaka awa tokose retrouve na konzulu mpe miso na matoi na biso ezala témoin votikala malamu tokutana mikolo ezali koya matondo mingi